mon na peke non en tout cas donc il na bungaki na yaki tala ezali boye tala même soko ezali makamo politique o ezali ko la kisabi sauter na miso bato o bombi yango na se et ça m'a pété parce que on les a makamo na au privé mais quand même ba mona kayoke lobby au passé na radio songolo lobby au passé na radio songolo oza ko solo na bato zo comprendre que ah vieux wana azali mais vieux azana libulu na minute yo azana libulu ngai eloko na sala nga pasi kaka po libulu ya azali siko ezo yebana te ba mususu akota hôpital ba mususu azana Togo ba mususu aza bon to ndima kaka ba place nyoso ya azali mais ba porte parole batika ko bebisa ba makambo ba leader mususu ezali malamu te tango bazolo bake tozana lit ya mboka na biso to ko récupérer ngo tango to moni moko amonani to fandi na poto ba kosi biso mbula boni to komi na Centrafrique to sali boye to sali boye et le banango yo moko lobi ba jidamba ba belé batoni na poto ba lit wana nyos to moni nango bénéficité papa Tshisekedi to lobi papa otango yene na France ayiko kufu tango yene na France awa sali conférence na yawa asali yango na France awa bengisi bato nyonso na diaspora oyo alingi aya to solola parce que ngana soko kende pona soko kende na ba élection ebele ya bato ba bi biso to kende na élection te donc ndenge sala moto na fois soukwama na manduki oui mais Tshisekedi alobi manduki oui ba tous les moyens sont bons donc moto nyonso abunda et to kende kutana kana rond-point donc c'est normal moto nyonso ko ka bunda to kutana kana rond-point na ebi ke papa nganda pas bunda mais to kutana kana rond-point mais il a précédé na yena nzela élection o ya suivre nzela élection mais et comme la minute moko ba tu baningi ba perturber ba makambo mais yango pe na landi likambo papa Véran oti koloba alobi to moni déjà na ba site ke Kanambe asa ko fêter pe likambo na ye na Kamaniola asa kaboli déjà ba sardine na chaque ndako donc et PCP les sous bien na ba agina mbano na ba lieutenant colonel de suki nani et belé o batoni na podo et PCP les sous bien pona nini to mona de sous ba téléphone o ezali ko benga na ke to ko buka boy to ko sala boy ba téléphone ngo c'est le moment ya ko benga kaka même bato o basaki pa Tshisekedi wana o bino bo place ki déjà ke ba ke no sala mokulu même bato occasion ko tu ya bien ngo parce que mutu akozala kaka na stade esika yazo esika ya yeko fêter et kozala ko tu bien que asala eka mabe mbala moko parce que zo moni na misu boy donc ngana ndimi ke ba terroriste ba ko kota na stade mokolo wana donc ndenge na za wana za na kondima parce que to ko commenter après ce qui y a silissé le kona yewana to ko tseso sur émission mosusu poto ko ngoyeba est-ce que ba terroriste ba contacter to ba contacter et ko zala moi bien émission mosusu ebeta na sima wana mais eloko ngana ko lobaka ke papa et eloko tsheli biso ya motuya mais eloko ezali ba l'idée to lingi to mona bango ndenge papa Véran alobi to mona bana na bango to mona ba activité na bango to mona ba so sala wapi ba komi wapi et ko zala moi bien ke ba batami na libulu na ba milliers oyo soko batami na libulu ke baba tia béton lo ba kester ke baba ya ko tia béton na baninga no ba opposant ba tia béton okundami libela papa na zongo silo maloba na okota si. Merci papa Nabiso Charlie na pesi papa Nabiso Isaac Maloba. Oui papa Nabiso Isaac na pesi Maloba. Na banzi papa Isaac azalite na leki na lombango na pesa papi bisikita Joa Maloba. Papa nazali uzola na ngaite? Oui naza koyoka yo. OK. OK. Naza ko vandisa micro Paul naza liboso na lobaki na moyen na kota ezate na lingaki na landa na radio vraiment posa ya elengi ya ndenge baninga nyonso bazoloba na rappelé bino kaka iloko moko tata wana kombo na ezali Ngwanda Nzambo Kwatumba nde kombo na ye nao yibakisa miwana yeza biso nyonso tata wana akimisa biso nzela ya ko lungwa biso tuzaka ko vanda na babandalo ko matana Gombe toza ko leka tata wana en face ya BD wana lero zo leka il faut misu na yeza na droite poso ko tena gauche kuna ba ko kanga na batu nyonso baza côté ya IS wana batata wana ese ko tata wana mtu azalaki vraiment ezali esengo na ko bimisaka ba révélation ya boye poto yebaka banani oyo bazo monisa biso passe yao na mboka oyo nga na vandi awa nga na président Véran matata moko ebimaki na ba républicain balobi Obama il faut abimisa attestation de naissance na ye attestation de naissance na ye il faut ebim
bande kunangai Obama sali moi semblant mais alobi non c'est un droit ya peuple ndenga nazolo banabino boyele loyo soko tali awa epa na biso attestation de naissance ya mbuta wana Obama ebimaki. Qu'est-ce que je veux dire? Verrons le tout. Yo oza leader mais bana na yo bamona nakate. Bana ya batu mususu bamona nak. Mais ya yo basimba te. Neti likambo na uti koloba awa ya attestation de naissance ya Obama. Soko tuni yango kanambe abi attestation de naissance na ye kuno konyata te. Mais finalement recherche na libération o baninga na biso ya pareko bazo yele biso ezali basé sur nini? Eloko esalema na Kinshasa bangonde basali. Eloko wana ebatami bazongi na sima babanye na ba raison. Finalement balingi nini? Distraction na bango esila. Lelo ata moko na bango aya awa. Aya koloba toyoka bazana barikima ndenge président Véron alobi. Mais bozo bomba barikima pona bino moko? Oui, na kubiso pito yoka to ye bandenge nini esika mina botelemi peut-être toko bongo la peme teme to landi bino. Bandeko toza na miso ya kufungama. Toyoka we sengeli koloba no ezali no. We sengeli koloba oui ezali oui. We ezomona na miso neti we lekana ki na 24 wana moya ko wanga nango ezate. Mais oya bino pelere boko sala ya kitoko. Toko ndimango. Ngana linga ina lobaka que jamais na koki kondima eloko moko ya peper data moko te. Mais nazo ndima ministre moko soki ye ou bien soki ezali ndeni nazo ndima ministre ya enseignement primaire soki nani mutuana sali de façon que les examens d'état ou ezalaki toza kozala après 3 mois 4 mois et comme bo sali lelo kaka avant une semaine résultat bimi maker mwanga na ndimi ye mais aza muntu ya peperde pona eloko ya malamu o salami na les raisons ko kambo voilà nazongi sebino maloba batu baza ebele mutu na mutu apesa makanisi poto yeba tokokende na mboko yo wapi. Merci papa Desve. Merci papa na biso Isaac. Ya solo na bandeko o nyonso bozali kolanda biso tolekana epa ya mama na biso Igete nde topesi maloba. Ya solo ndeko akote biso. Oui, tozali koyoka yo. Allo papa na biso tozali kolanda ngai. Tozali kolanda yo papa na biso ndeko oya koti na makelele vraiment tomeka. Allo papa na biso, allo papa de tozali kolanda ngai. Toza kolanda yo mama na biso na yebite soko zali koyoka biso. Na yebite soki opesi ngai maloba to opesi ndeko mosusu. Topesi yo maloba zwa maloba kaka. Ya solo, merci beaucoup papa na biso na leki kopesa bambote boye na ba auditeur ba auditrice nyonso. Bazali branché na 3 fois vers radio du pour na kolanda biso na bon sanité papa na biso DSV papa Véron Mwalumba moté ma mère Pélagie Mondele papa Odon Pambu mosai na Nzambe maman Misela servante de Dieu papa Charlie Kachila mwana fumuki mbangu pe papa na biso Isaac Mbele sans oublier papa na biso Gilles Lozandame na bon sanité papa na biso JP Mongo Ousmane na mboka London mambote belé papa na biso mandamba wa mbote belé siko zali pamba te likambo ya Congo esengeli kobakisa ta mwa implice na oyo tozali nango na kanisa likambo ya Congo soki totie basali na Nzambe nde Congo ekotambola malamu pourquoi toponi totia basali na Nzambe pamba te basali na Nzambe ali bato bali kotambola na crainte de l'Éternel basali na Nzambe nde bakamba Congo président mosala Nzambe adjoint na ye mosala Nzambe ministre mosala Nzambe papa na biso Ngwanda apaki président na avant mosala Nzambe bato bongone basengeli basa na sika wana pourquoi bakotama tuna ndombolo basi na kitezi za bato tali pupa bali bato ba des autres bali etini l'Éternel te bana kende te bato ka mabuluka intérêt personnel ya ye moko mais soko tie mosala Nzambe bali kotanga Biblia avana mawa ya moto ana mawa moto azali kobela oh pasi azali kosala ye oh mobala kufi moko tia moto na ndombolo il s'en fout des gens papa na biso est-ce que moi notre kotokotola ndenge wana mokonza basolo mosala Nzambe tamba ti akotambola kende akozala soda ya molingo mpe ya bonjoto soda ya nzoto akokanga moto kobokele sakoche na ye to mbongo no te biju na ye te mais soda akota ordre ke ntango yo omoni soda omoni kose sauve ndetona na mikili na poto soki polise akwei oyebi kai na biki oyo tosala eko na mama wana eza kozwa solution mais kozala soda ya ndondolo to ya kiwanzeza ntango azali koya omoni ke kuba okufi double moke okutami yango nde ayoko botola yango esengeli Congo bato
bango basala nzambe lokola tout basala nzambe place oyo basala nzambe bamama misala basala nzambe bato soki na sika wana papa na biso bino baotala kaka mayele ya mokili oyo mathématique ya mokili yango toli kokufa papa na biso yo kotia moto so balopoto malamu me bozobeli kati na ye bonyumba boyibi bosalite bosoto moto ya ndombolo me yo kotia bosoba sameli yango toli kokufa bana ntango ya kokota akoloba kaka mamo difficile ya français me kati na moto na ye aza ya motema malapona moto ali kobela te bato ya bana za kokufa na mboka ya kongo manke ya kisi merci boteki mosala nzambe akopesa na kisi na mabondeli me bolingi bato na ndombo bajerekone bato na lopoto ya français bonaye bangle molai tala esiko komona pasi kongo esengeli bato batambusa yango basala nzambe bajournaliste basala nzambe kosala na ndombo papa na biso alo papa na biso de boka ngai papa na biso de mama na biso igete nazali kolanda yo na kimia nayebi te mama na biso alleluya papa nalobi boyete kongo esengeli kotia basala nzambe bajournaliste lino basala nzambe baprésident basala nzambe ministre basala nzambe docteur basala nzambe esengeli basala nzambe bazwa poste pourkoi totoni bango pamba te bazali kotanga jour de grâce apocalypse bayebi esili l'éternel mpo ayiba moto ali pasi mpo anéglige moto ali pasi merci mama na biso igete napana nzela ya sika tobi toponi basala nzambe bafrançais milai te banglais milai te ate ozali licencie otanga soki merci mama na biso igete mathématique spirituelle oyo tozokomprendre pasi ya moto oyo alleluya papa avu la parole wana moto na molimo santo kati na biso alleluya merci mama na biso igete merci na bandeko na banzi bandeko yambo tokende pe papa na biso papi bisikita mwa bolimbisi ndeko oyo azali na nzela ya singa vraiment na moni ke ndeko moko azali kotia makelele mingi na kombo ya Théophile bandeko soki okoti na kati na radio meka kokanga micro na yo pamba te ozali ko déranger mingi na banzi tala bandeko na biso ba comportement na bango ndenge bazalaka na yango obengi na kati na radio ozali kotia makelele kati na ndako na yo ezali vraiment malamu mingi te ndeko na biso encore une fois ozali na nzela ya singa tala lolenge comportement ya bandeko na biso na banzi to meka mwa muke ko kende epai ya ndeko na biso malgré na bobungi na ye na kati na nzela ezali vraiment esengo mingi te na bandeko koti na kati na radio yo moko bengi mais ozali kotia mobulu bolimbisi mingi malgré toleka nano pa ndeko moko abengi awa na nzela ya telefone na meka kopesa maloba allo oui ok nalingaki na répondre pa ya mama makambo mama ekeka lobi mama ngai naza congolais nauti na este ya Congo nazalaki na Kinshasa ntango papa ngwanda abandaki koboma bato nayebi lisolo papa ngwanda ngai tosalaki marche chrétien nazalaki mwana moke namonaki nde papa ngwanda abetaki basoda ya bapaya babeti sango na biso ya Saint Cyprien na ozone babeti mundele wana na butu papa ngwanda azoleka televizio azolobaki ye ayebi eloko moko te ke bachrétien babetaki bango et pourtant ye bandaki koteya bachrétien nde bazalaki wapi ntango biso tondaki kosala marche ya démocratie papa wana bandaki koboma bato banda kala na nango ayebi komba terminateur te tombela bato bakufaki panda periode wana sécurité nini ezalaki na Congo nga nabetami fimbu nazwaki fimbu ya marche chrétien to marchaki mpo na démocratie ye nde moto azalaki chef conseiller ya mobutu ntango wana azoteya atoleka akoteleka marchaki mpo na démocratie soki azalaki na société ya démocratie lelo ntakoma na société ya démocratie après avoir abomi bato ebele totika komikosa ngai naza mwana moke te nayebi histoire ya Congo très bien na intervenir nabengi na cellulaire ezokutenga terme nabengi parce que likambo ya Congo nakoki kotika ngo eleka boye te